Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na Emoko, le descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Kuku Pemba. Na ebisa kabino ke asazaka moko na ba idéologie boye. Maître Billy Malouwa Cleophas, est-ce que zande ngwana te o joueur na yo? Yo yebika wa masolongo ndenge zali. Bisika boza bo kamwa bo tuna, mais ndenge asazongi na plateau. Ah bongo to zonga te. To suite to zongit. Na ba ndusa par rapport le peuple s'exprime. Deuxième version na plateau. Na Emoko le descendant. Congo eza ya biso. Yana mboka musuru biso to okendete. Yana mboka tonga na ko sepela loko ya Congo. Mava tout pour la bande mission na biso ni na lo baliloba moko. Na bengi bino nyonso bo sangana boyoka liloba ya descendant ya prophète Kimbangu. Congo za mama. Mama ya mbiyo na ndaku na ye. Apetangisi yo, apesi yo mbongo, lelo bimisho na miso ya bato. Tango zwi mbongo lingo zonga o balukela mama wana. Loba ke nzamba Kimbangu azate. Na tuna batu. Est-ce que ba soda wana o bino botala ba photo wana mikuse bazalaka to bazalaka te. Mangala yebi ke bazali. Spiritualité kontaka, mabelo eza ya biso. À chaque fois que on a la télévision pour annoncer il faut toujours te banana la prophétie, te banana la parole. Balobi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Biso peut to bandi, to lobi yango. Mutu nyoso azoluka mabe ya Congo. Mutu nyoso azoluka pote makile tanga na kati ya mboko oyo. Loba ke mama yambaki yote. Loba ke ozwe mbongo na RDC te. Mais soko ozwa ki na RDC nzamba zali. Na pesi bino mbote lisusu na yebi ke boze belé bozo landa biso le peuple s'exprime deuxième version bisika boza vraiment mbote mingi et songo mingi ya komona lisusu bandeko oyo bazo landa biso bisika baza tozongi masolo zongi na plateau nazo benga batu nyonso ke aseyo ase azaka moko poya awa fozala na ebele ya souffle na sekana magambo bandite so za souffle to koyate parce que bateau ba betaka bale bateau bazana na terrain bazana bela souffle 90 minutes est-ce que au Congo mikolo système est-ce que yebi que élection zoya ta osabu pasi osabu Congo batu balukela ngo balingela ngo bul basala ngo systématique moko boye mais bakokate Zayote, au mboka nzambe, toko banda par rapport à créer à koloba, que nzamba l'inimboko. Tous les plans, tous les boules, oh, amolu les osalema, zéro. Qui te connaît lengi, émission na bino ngo ese bandi. To yambinde komoko, na ebi ke yemoko ko se présenter. Monsieur Christian Kalemba, ndeko mona. Bonjour. Bonjour Ndeko, bonjour na balandinyo surtout ba téléspectateurs nyo surtout bazolanda biso na ngonga oyo na FM télévision grâce ya kanisa kitoko ya mwana mboka Malouwa oyo asali biso chaîne o pour na permettre biso que étant que ba pandisango to lobela o etali République démocratique du Congo mboka kaka moko o tozaka nango ngai kombo nanga Christian Kalemba naza communicateur ya UDPS Penaza président ya parlement de Rai Matete Kisensu eza na niveau ya lokele juste na chemin de fer na rai o ekendati Kasangulu naza wana na niveau ya lokele wana parlement muneno baleka kawana o ya munene makasi o même chef de l'état l'actuel chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaka wana na 2017 eza parlement de oyo ngai nazali kokamba pe naza communicateur ya UDPS président ya parlement de Rai Matete Kisensu. Awa oza en face arbitre, oza en souffle belé. C'est vrai. So obeti biente. Carton yo mérite. Yebi que no biso UDPS toza formation
et par contre Etienne Tshisekedi wa Mulumba to yebi comment ko défendre pouvoir na biso, comment ko défendre bilan na biso, pe comment ko lobela au Italie République démocratique du Congo ezambo kaka moko to zanango des pères et des mères, des pères et des mères, ba Congolais des pères et des mères na quartier na binoso to che micro ba yebi. Très bien, quartier karaté qui saint sous mobimba ba yebi président Christian Kalemba parlement de Bouya Munene ya Mwana mama nani? Mwana mama Esther et Kilana papa Jean Kalemba. Donc fier d'être congolais. Fier d'être congolais. Bien Et sûr. je voulais aussi saisir l'occasion pour dire que les Congolais kaka o bazana Kinshasa te na RDC te ne bada fier et aux Congolais, même ceux qui sont à l'étranger, bada siko fier depuis avènement et à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que tout le monde siko comme même Congolais à Libanda n'engé système ezaka kala ba télémission ba tunyo ba bi que non c'est présenté Congolais za ko se présenter na fier nyon surtout naza Congolais père osuka Congolais te à qui plus loin abi naza Congolais à du père et des mères. C'est ça l'avantage que nous avons avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça la gondeli tant au monde a fachi Qui to komoro s'arrêter parce que le président Tshisekedi tangoyé a suscité espoir. A suscité espoir parce que tout le monde a zomona ki non na contexte nyon surtout ya vie. Na ba domaine nyon surtout ya vie exploit eza ya makasi. Et déjà aussi je profiterai que non ko senga na ba imboka mutu abonga zo mériter deuxième mandat. Menzala bat bon le lanzala ndeko nanga. Nzala ezali mais yeba ki non nzala ezali nzala wana na kopesa lisolo moya bandeko na biso baza na Goma. Na Goma bango balela nzala te. Bango le seul problème au bazaka nango ezaka insécurité. Parce que na Goma nzala pene ezaka te parce que biloko baza nango en abondance. Mais le problème na bango ezaka insécurité. Et le président Tshisekedi a na posa ko répondre na besoin ya chaque coin par rapport à demande na demande na bango. Goma ba na posa ya kolia te mais ba na posa ya kimia. Et le président Tshisekedi a na nord Kivu mobimba, c'est-à-dire est mobimba, apesa bango kimia. Parce que bala diana kolia. Et bisope na Kinshasa, il y a des programmes qui sont initiés parce que toyebi biso tout na contexte haut Tshisekedi a na ngona pouvoir. Dès 2021, juste une année après accession na pouvoir, tout le monde a qui coronavirus. Et coronavirus boti bitumba Ukraine. Bitumba Ukraine, siko toza siko na bitumba oza agression rwandaise au bandeko na biso bandeko ya Rwanda baza parce que baza bandeko parce que nous sommes tous les Africains baza ko agresser la République démocratique du Congo. Mais ce qui est sûr c'est que non congolais la mutema ko kita parce que nous sommes déjà sur le point ya ko laisser congolais ndenge o ya lingi et c'est sûr na rozong ya bio na plateau ah na ko biso tala congolais komi ko lia boya komi ko lia boya. Je crois que bozolanda ndeko na biso o ba bengi na kombo ya Christian Kalemba hein. Aza chef ya parlement c'est debout hein parlement debout. OK oui. Yo matete ya Rai matete qui Rai matete tozane na plateau na yemoko le descendant ndeko Christian liste ya ba candidat présidentiel yango wuti kobima ba boyaki quelques têtes mais au moins justice o bango banda ko condamner abimisi bango nyoso bokota na zamba bokata matiti pona yo sikoyo eza ndengeni. Oui, c'est déjà, merci beaucoup de Kopona Motuna. Et ça déjà une victoire pour na mokil mobimba ke na République démocratique du Congo depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, il y a ce qu'on appelle la démocratie et l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde a qui même dans l'élection Euchiko Salama, dernière élection cycle électoral il y a 2018 Euchiko Salama. Tout le monde a qui bandeko mususu qui empêché de ne pas participer aux élections, soit disant selon eux, parce que ils ne sont pas des nationalités congolaises, mais aujourd'hui, tout le monde avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élection est inclusive. Ça permet à tout le monde de participer aux élections. C'est ça même la victoire et la démocratie. Tout le monde que non, c'est une cour constitutionnelle, c'est indépendante, conformément à Mobeko Yamboka. Et par là, surtout selon Bao Bande Kolobake. Na 2023 élection aux alaté c'est faux et archi parce que tout le monde que non machine est déjà en marche peut tout tendre déjà vers l'élection et bandeko aligné bango c'est dit si bango na kati confirmer candidature na bango se préparer na l'élection parce que le seul arbitre c'est le peuple congolais qui est le meilleur gagne le 20 décembre. Bozo bang il dépasse jamais parce que toi on a bilan largement positif lokola bilan bino le beaucoup présenté na peuple congolais. Le coup la gratuité de l'enseignement. Après
gratuité la maternité. Parce que la gratuité l'enseignement de journalistes, je sais que non, il y a un temps, parce que il y a en 2021, lorsque la gratuité a été lancée, Madame Nanga Tekaka bafunti scolaire. Moi na moko a 12 ans. Ayo ko somba a tourni parce que na yaki jour wana ko vendre na madame parce qu'il y avait rien à faire. Na une affaire na madame. Moi na wana lobi que ayo ko tuna paki a kaye. Na pese plus a paki a kaye malobi que non na tourni na âge na yo. Ozo tuna paki a kaye pour habiter. Na sali 3 ans na bande ko tanga te. Depuis que na yoka ki gratuité et enseignement et que bana ba otanga ya ofele ndena kenda ki na ebisi grand frère nga meminga et pas directeur moko ba komisinga ya ofele pe nga moko siko na kei ko luka na teka mai pona somba ba fourniture scolaire abi na sali 3 ans na ndeko tanga te. C'est déjà un bilan positif parce que to yebi biso nyo surtout comment ba parents bazalaka surtout tant que comme déjà na fin de l'année papa zo kansa déjà comment ko préparer ba festivité et comment à refuta Minerval Yaban. Mais les parents bazola la pongi qui toque parce qu'il y a que non, la gratuité de l'enseignement est là. En dehors de la gratuité de l'enseignement, nous avons gratuité à maternité. Ce qui prend aujourd'hui depuis consultation prénatale, échographie, vaccin et tout, et ça au fait 10 mois ça kubota. Gratuité à maternité. Parce que tu y a bibisonnion surtout avant entrer à la gratuité à maternité, ce qu'on a dans hôpitaux. Pourquoi? Parce que bah on fout à maternité. Mais là grâce à la gratuité à maternité, c'est dit moi ça qu'on a maternité pour na makamuke non a fouti mbongo ya maternité a ko bota soka boti ça dit consultation prénatale début jusqu'à la fin assise à boti abimi ake nanda kunae. C'est ça aussi un bilan positif. Est-ce que à ça là pourquoi ça là qu'on a débuté à salon sikoyo kapo élection ça et pour ça ni pas balu pas voter non ndeko wana ezaki na kati ya plan d'action na biso ya tant président qui plan d'action na biso pour les quinquennats les 5 ans au tozanango ezaki na kati ya plan na biso gratuité enseignement gratuité à maternité parce que construction et tout ça ezaki na kati ya programme na biso et parce que tant tu sais que d'ailleurs na pouvoir à côté que non ba domaine union sur la vie ezaki prioritaire. Il devait commencer par quoi? Il devait commencer avec ce qui est très important, ce qui est essentiel. Et abanda qui d'abord la gratuité de l'enseignement parce que dans la carte de la constitution, au bande qu'on a vu sur le régime passé, bah tu n'as jamais quoi appliquer. Mais tu sais que d'ailleurs appliquer gratuité de l'enseignement. Puis appliquer sous gratuité à maternité. Et c'est exactement tout ce qui il y a pour la campagne électorale pour tout comme parce que tu sais que dans des c'est qui est sûr et certain. Toi tu es sûr. Sûr et certain parce que parce que tout ça a bilan largement positif. Ce qu'on quitte parce que n'a pas arbitres. Au quitte na terrain. Au zoaka ba opinion, au zoaka idée maloba il y a population. Tant que quitte kuna population il s'accorde que non Félix Tshisekedi a dans bilan au deuxième mandat parce que ça a bilan largement positif. Un vrai Congolais, un vrai Kinois, a côté de côté de commis par le deuxième mandat. Oui, date président Tshisekedi a le pouvoir, passation des pouvoirs. Oui. Dollar est à combien? Dollar est à, si je ne me trompe pas, dans 17, 18. Et le dollar est combien? Ndeko nangai. Na tout ni mutu na le dollar est combien? Dollar est combien à 25. Vieza comment? Vieza. Non, répondre à la question. Bato balobara ke dollar tu sais que la matière dollar régime passé tant que coûta au dollar et d'accord na combien coûta dollar na 43 42 43 les lots ba ke batiki dollar na combien bisonyo surtout toyebi que non qu'est-ce qui fait que non dollar et mata par rapport à la production la République démocratique du Congo toza ko importer toza ko exporter nous faisons qu'importer peut même ba minerai na biso sur le plan international. Bazo bimsa minéré na état brut. C'est-à-dire République démocratique du Congo to a vraiment na accessibilité na devise étrangère wanati. Mais depuis que c'est que d'ailleurs abi que non ba minéré na biso au lieu que bana kokene na état brut bana ko travailler on peut permettre que non bato ba na posa na ba ko sombela ngo awa et ko permettre ko matisa de réserve de change na biso pe ko mona dollar wana et qui t'a sensiblement sans tolo nana le lema moko bongo simato zonga detemu ya est-ce ko balancer les biso les maté ndeko Christian na kanga isinga na kingo pazwa carton
élément. Bonne année à tout le monde passe ma casse. Bonne année à l'Iboso, tu vas vivre quand même bien. Mais soit la population, tu as quand même moins. Population quotidienne. Parce qu'il y a réclamation toujours. Dollar, Mbongo, Makambo est passé bien. Il y a un chef de la République à l'Obagi qui est Mboka ici et Koufa. Boton Dimaki. Mais pas bon, c'est la mission, mais ça la parce que activité, tu as à fond. Bénéfice, tu as sa copie, bénéfice, c'est ça. Parce que portage. Outsolanda, commentaire les animes. Bon, nalandi bandeko ndeko alobi pona makaba musala. Toyebi que namboka na biso o musala ezaka sélectif. Biso nyo tout toyebi. Que musala ezaka ça dit soza ndeko ya ministre, ndeko ya DG, ndeko ya ni ndeko ko so musala. Mais l'autre c'est que d'ailleurs appelle sur opportunité na motunyo so. Est-ce que makamona le lesate? Exacté. Je vais vous donner un exemple. Toyebi biso nyo surtout que même pour recruter ba agent, ba magistrat, ils ont combien d'années? Ça a plus de 12 ans que le Conseil supérieur administratif a organisé le concours à magistrat. Mais c'est que d'ailleurs a organisé le concours, on a recruté 5000 jeunes. 5000 jeunes. Au bazar siko ba magistrat. Ils vont reprendre à travers la République démocratique du Congo. Ils ont ça. Le président Tshisekedi dit à valoriser zone économique spéciale Yamaluku ZES. On a bengi ba partenaire et belé à Libanda Baya. Pour d'abord investir dans la République démocratique du Congo, afin de donner le travail aux Congolais. Ils ont ça là. Parce que tout le monde est déjà Pepsi. Il y a ici déjà installation. Il y a usine inae côté pour fabriquer, pour ça là, ba canette, ba jus, ba bière, Pepsi. Tout le monde est dans la République démocratique du Congo après combien d'années? Non seulement il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'usines, qui s'est installé progressivement dans la zone économique spéciale Yamaluku pour donner du travail aux Congolais. C'est ça la vision du chef de l'État. Que pesa misal n'est pas Congolais. Non seulement récemment, a inauguré mais entrepreneuriat, il y a jeunes et innovation, jeunes, entrepreneurs congolais, jeunes, on a pour ça entreprendre. Le chef de l'État a pas une opportunité d'entreprendre. C'est-à-dire à valoriser les jeunes. On va délaisser dans le régime passé, mais le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a valorisé Bango. C'est ça. Moussala Obandeko Bazanango pour ça. Mais tu as dit que Kalaming, parce que la République démocratique du Congo, tout a passé mon a bien été. Depuis le système de zarianisation, tu as dit que la société belé, Moutazaki lelo millionnaire, on a belé, d'un clé d'œil comme ça, Azongi Namboka na Maboko na Makolo. Est-ce que vous pensez réellement qu'un homme comme ça, à quoi qu'on a 100% sur l'assurance? Non. Il faut soit d'abord l'assurance et à un moment qu'il me compte à Moka. Fais ça, tu l'as attends à travers le monde entier pour nous bien avec investisseurs. Baya peut rassurer bango après si bango même garantie que non, boya qu'on investir encore dans la République démocratique du Congo, cette fois-ci vous serez protégés. Yango moni bande ko belé bandimi ba ko investir encore dans la République démocratique du Congo. C'était pas facile parce que tout le monde est régime passé ba tika jamais ko entreprendre ba démarche moko ya sans soina pour que non ba investisseur bazonga. Mais le président Tshisekedi attend na monde pour ko benga ba investisseur ba ko investir dans la République. Donc ça veut dire que le ba régime passé ba sala qui très bien té. Ba sala qui bien té donc régime on ba sali bien. Régime passé ba sala presque le côté. Au quoi démontrer biswango? Dans tous les points, parce que nous avons la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement est dans la Constitution. C'est depuis construit en 2006. Batika n'a jamais appliqué. Depuis 2006. Batika n'a jamais appliqué. Et il fallait, le président Tshisekedi, apprendre qui partait de l'élaboration de la Constitution il y a 2006, tel qu'elle modifié à nos jours, il y a quoi appliquer gratuité de l'enseignement. Est-ce que Batobon Bataki n'a pas servir le peuple congolais? Non. Batika n'a jamais servi le peuple congolais. Ce qu'on tamboli bandeko tu komona botira ki biso na bilili alobi bien par rapport à Moussala mais yebi que non opportunités zali avec le jour à venir opportunités zali que non congolais rejoint Moussala comme il se doit. C'est ça, le régime passé n'a presque rien fait. Ce qu'on dit sur le régime passé tu revends la journée et je vais te démontrer noir sur blanc comment batona basali. Le loso ibacho ministre yo oyo zolo bano kokoko salango sans problème. Mais les bandes des acatités Non, non, nous voyons nos ministres, Bitozaki n'a pas en opposition. On va travailler sur quoi qui toko pour servir le peuple congolais. Na gouvernement régime passé na siko banani bakanga gebele. Na régime passé batika jamais ko kanga moto. Parce qu'il y a des voleurs et c'était en complicité na batuna bango parce que et dans les locaux moko bakbaye bakate, il y a pas de mauvais troupes, il y a que de mauvais chefs. S'il y a pas la sanction, eux où t'es pas chef,
c'est-à-dire ba troupe wana et vous allez au moins malongate ba on tout ba kota na jemo ba continuer ko yiba ko ça makamba détournement et consort. Mais le président Tshisekedi quand il est arrivé a dit que non azo lutter contre détournement o la pesi valeur notamment na IGF o tout monde ke bazo kanga miyibi. Mais na régime passé ko yebi sango mona déjà côté ba kanga muyibi na régime passé za kutu ba kangi muyibi ministre muyibi ba longolie au lieu que ba longolie ba récompenser les sous ba récompenser les sous. Mais de l'autre, tout le monde a dit non, bah procès au salement. Oh, bah kanga. Peu importe ce que sali karamabé, peu importe qualité na oran na yo, bah kanga yo, au sali pe prison. C'est ça la beauté avec les présidents Félix Antoine Tshisekedi. Yamakila. Les chefs de l'État tika jamais aussi Makila. Te ya tu oyo nazo tu no mutuna donc Félix Tshisekedi Yamakila na yo ya motema. Wana pena ya motema. Élection ngozoya. Élection zoya. Tout ça, tu as vu que tu gagnant même à main levée. Katumba zawana. Denis Mouko Gazawana. Il y a aussi une chose. Salut Lazawana. Dozo bangi sayote. De quoi journaliste? Puis c'est au bangate. Puis c'est aussi formation et pas moutumora ma casse. L'effet docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Thérèse mémoire. Après si biso formation. À la question comment tu peux travailler. À la question biso slogan te benga le peuple d'abord. Toutes les actions il y a Félix Antoine Tshisekedi le mot ça centralisé sur le peuple. C'est le peuple qui doit être bénéficiaire. Il y a un moment, des journalistes, il y a même un contrat Sikomi, sinon congolais, tout le monde qui non, étranger, dans la République démocratique du Congo, un peuple pauvre, qui s'enrichit. Le président Tshisekedi d'ailleurs a dit que non, Makamwana Abou, puis il y a un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous gagnez, nous aussi nous gagnons. C'est ça, mettre le peuple au centre de l'activité surtout. C'est-à-dire le peuple d'abord, c'est ça. C'est-à-dire banto banda koya, ake par exemple na mboka notamment na est, a comme place mo ba kuti gisement mo ake azu minéré, atiki peuple wana ka pauvre. Le président Tshisekedi a dit que makamwana ko sa ma soute. Cette fois c'est ça que oye ko exploiter minéré, oye place za ko exploiter, otongi ba école, otongi ba hôpitaux, otongi ba ndila, ozu minéré, biso peut to gagner, yo pour gagner. Partenariat privilégié, partenariat gagnant-gagnant. C'est ça que tu as peuple au centre de l'action, surtout de l'activité, surtout. C'est ça la vision du chef de l'État. Le liste ya badopité yango ebimi. Na ebité. Malobani nyoko ya koloba. C'est dans la peuple né mutaro à juger. Parce que dans la député Moussoussou, depuis qu'il a été là dans l'Assemblée nationale, 4 ans passés, il n'a soulevé ni motion à ça l'autre côté. Il n'a même pas, c'est-à-dire même dans les vacances parlementaires, il n'a jamais quitté la circonscription électorale. Est-ce que Batobon va mériter, ça va encore voix? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Peuple, il faut à voter Moutou à Monique à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale pour nous défendre. Pour nous sengela que non ndele ezate pour nous sengela que ma ezate pour nous sengela que l'utili ezate il faut peuple à voter batabon et non bateau ba koyela la bango parce que to yebi que kamite ba commander déjà ba savon on va ko katila bango savon à 100 francs savon à 200 pour nous payer savon pour wa voir bomba qui ko s'enrichir peuple pratique toujours pauvre alors peuple a déjà vigilant a fondé déjà mis sur yebi que non bateau ba travailler pour na bateau ba travailler pour na été c'est à eux de sanctionner bateau bongo peuple fa sanctionner bango. Peuple faut sanctionner bango. Le 20 décembre, il faut avoir sanction au Saranati. Il y a solo. Il y a au Saranati. Le lot, tout le monde va banderole et télémi par-ci par-là, partout. Tandis que, campagne dans les bandités. Au Koka Kolobanini, par rapport au gouverneur, il y avait la Kinshasa. Bon, le problème c'est qu'il fallait que CENI, na cour constitutionnelle, na cour d'appel, ça na bango. Il faut qu'on interpelle Batabon parce que on est à campagne moro est précoce. Non balancer campagne électorale mais non batunabi no pe ba télémisi ba banderole bon ya batunabi so non na monité o ya mutu ya moko ya IDPS ou parce que toyebi comme le candidat na biso na Muamba que je salue à passant le secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba was candidat à député national na circonscription électorale ya Muamba depuis Abani talaka kanara na ya secrétaire général ya parti au pouvoir atika jamais ko télémisa ta banderole pour na komona que non il est candidat pour ko ça campagne mon précoce atika jamais ko ça là on a on a secrétaire général Augustin Kabuya mais ce que le dit que non biso to tombol parce que na ba candidat biso nyota mona ta candidat mo ta tombol banderole likolo a tomboli logo mo likolo pancarte so bi que non aza candidat na moniété tous il a juste que temps ba ko lancer campagne électorale ça c'est moment là que biso to tombola ba pancarte to tombola ba banderole likolo pour na ko annoncer population bo sa biso confiance de bo sa ki mo konjamboka bo sa biso encore confiance
to décevoir bino. Quand peuple on a besoin de se voir, quand peuple on a besoin de voir, quand peuple on a besoin de bon, bah ça la bien sous confiance naturelle. IDPS, c'est une machine politique. IDPS, tu ne jamais coco sa peuple. Parce que tu as un leader Nabiso Liboso, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré qu'il n'a pas postulé en indépendant, il est toujours membre de l'UDPS. Il a assumé fonction dans l'UDPS, mais il est membre de l'UDPS. Et le président Tshisekedi a déjà campagne qui toko pour na Batunae, pour na député à l'UDPS. Pourquoi? Parce que quand en 2018, il a été élu dans la liste, il y a l'UDPS. À ça qui déjà maintenant sa campagne pour na candidat député provinciaux nationaux n'y surtout il y a UDPS et to yebi bien par rapport à bilan Moussa Kitoko a sali au sommet de l'état na yebi que notre population peut sa confiance non seulement na même na ba députés provinciaux et nationaux il y a parti na UDPS. Donc ça veut dire que non peuple batchabino confiance bah peut saluer encore confiance pour un second mandat to décevoir bango to continuer quand on a lire to ça ya ko pesa bango banzela kitoko ya ko pesa bango lutiliki ya ko pesa bango mai makambo nzela na kitoko te mbula yango ebandi soko lobi ndengwana na kozongisa na pesa na senga bele motala lolenge nzela passe ezali koloba biloko wana te ezana bisika musu nzela ezo salema te na kita na terrain na uti rompongaba pasi ya pasi koloba banga mwanzela te luka kosa peuple na eloko mususu menanzela je crois que ba hotel melayo na habité ndeko journaliste na repesa exemple moko pona kolobya makambo nzela to yebi nzela biso nyonso tout parce que mukoloko ya kokita lisusu na base wana epa na ngai na kolakisa o nzela wana o babengi avenue de la paix o bandi juste na pont matiti na se a pont o kotiti ezo kene ko bima se komaf nzela wana c'est depuis époque coloniale batika jamais ko sala. Le président Tshisekedi il faut pouvoir aye basali nzela wana na 2019 c'est en 2019 la même année oh à kotaki aux affaires la même année au ba travaux et bandaki 2019 babani basali nzela wana parce que toyebi soko kiti wana otuni bato ba habitat qui ça parce que moi aussi j'habite Kisensu otuni bango bi que soko longo okomi na pont matete à partir de 19h mbule betaki okomi na pont comme par exemple Riflar au foot à combien au foot à 4000 francs dans moto pour dans moto moko nzela ezala kiti mais le président Félix Tshisekedi d'ailleurs a salali bango nzela ya kitoko c'est-à-dire un onyo sota to comme 22 heures na po matete au foot à 500 francs ti au comme na Riflar wana nzela to elengesa avenir elengesa tale elengesa et désenclaver combien de communes plus de 6 communes avenir elengesa les Andiens parce que Nzela n'a jamais coexisté. C'est grâce à bilan Tshisekedi, la grâce à vision Mokonzi Mboka, Nzela on a basali yango elengesa. Et il y a des routes secondaires où ça notamment c'est comme af. Nzela na c'est comme af wana et ça nous surtout on est dans vision Mokonzi Mboka. Pensa que non pas adopter la population ben infrastructure routière ya kitoko. Pe yango nizo salema déjà to moni ba venir de la paix elengesa c'est comme af bandila eza ebele notamment ya Malweka, bandila zo salema partout. Ce qu'on dit que non, Jésus ça matin tu es bibi sonyo surtout que mboki za munene. Si c'est que d'accord ça la montée na baguette magique, il faut soit temps. Alors il faut te payer ça et temps. Il faut te payer temps. Oui bien comment on a regretté parce que le président Tshisekedi d'Azwa qui 18 ans le roi bateau et régime passé Mexico, tu veux vivre vraiment combo. C'est autant à bakomo na bonté da ko c'est la bonne publicité. Nande. Autant à bakomo na bangote. Ba mo ba ibi bateau bazaka va biso to kota. C'est bo banga bango. C'est to banga bangote. Tu évites à bangonde parce que bon bah ça bah na ba débat moko à terre oh non ya hôpital maman il va pas coller encore à couleur oh bah ça les sur la projet Kabila financé par Kabila il y a ba débat mo ya sebiso to linga autant ba comme na bonté pour na keto kita na niveau na bangote biso o tozo ça la peuple ne muta juger biso peuple pas satisfait na obiso to sali pendant les 4 ans obiso to sali na pouvoir ndeko Christian le lo qui chasse bazole l'insécurité le lo Congo bazole la insécurité quoi nyonso insécurité na ebité. Est-ce que ça échec na bino to comment? Mais avant tout koloba, na to sengana no lema et pas ya detemouya, balancer les biso éléments, il y a insécurité pour ndeko Christian singa toujours et kangai na mungongo. Tolanda.
tonalité. Bayeko kote la msona ndaku na basoda. O bazanga babenga nini? Bamikana bazula rambongo. Papa, ndenge zaliawa, tolele pai na yo. Talanga mama na bilonde naza mutu na pakula mafuta. Tala suki, mafuta ezate sur le bon pakula bayeko kote la yo. Le kwa na bandi ko pakula mafuta, bayeko kote la biso. Yango yo, bana mibali baza suna quartier te. Tokimisa bana mibali. Tokoma bizengi papa. Biloko boezalaka te. Ngandi na zalia kaka lobi nazoteka lupa na longwa na bibwa. Pona sombaki na mbongo nanga na longwa nanga pe na malembe pona boba bomanga lokola na biki lelo na longwa kaka bibwa oh bibwa natikali maboko pamba awa toza na bibwa mais na bibwa o tozali biso do tozali na pasi et puis ba soda dikambo kosala makote mususu bazo ya mbango awa dikambo kosala makote mususu bazo ya mbango awa bakangaka bana na biso pamba bazo ko kotela ka biso tina bandako esike leta ngo oya biso azali leta azoko azapona peuple to azapona dibota oya yemoko tozana posande biso patela biso sushaki awa po toza bawumbu te mpoka na biso moko toke kozala lokolo ndire net ba trajet moko boy bawuti soki wapi pona nini bana na biso kimia ezate bato basadi kampo bato mususu bakuluna bazotika bango bazoko kanga ba inosa et puis bato bazosala mabe bazoko tika bango bazoko kokotela ka bato tina bandako est-ce que toza ba mumbu na bango toza ba umbu na bango te soki penza bango basali pona biso te mukolo guerre kozala na bakonzi na ba civil ekozala aza pona biso aza pona libota na ete atelema pona kota singayinga atelema soka telemite atali likambo ete kaka basoda bango bazoko kosila bakuluna na basoda bazana kati basoda o ba tchetche na ba porte aza soda te ale batie na porte baziteni ya kop ba pesiye po bake kosala ka bato mabe pona nini babunduki pe bazozwa bango bato o bazali boso ba pesi bango babunduki bake kosala ka criminel bakolongwa ke o bana ba civil bato bazosala boyime basoda nde o bazokosala boye basoda wana o bazanga dimero bazanga matricule tolingi toyoka bango lisusu te bango bazoboma biso toboma te lokola bango bamoni bango ke ba civil bamoni bango nde baza basoda biso sikope tokozala na bango en tout cas balongola chaque o batia bato makasi polatisa bango bateni bazwaka mbongo te leta yebi bango te tolingi bango te basoda bakoki te baya kokotela biso na bandako pona nini bakoye soki bakoti na ndako bakuti mama mwana bakoviole na mama na mwana pona nini je crois que uti olanda élément malobani okoka koloba oui wana bon babiloko tozomona o eza conséquence ya régime passé donc on a pensé que le régime passé n'a presque rien fait notamment sur la sécurité notamment na ba plan surtout le régime passé n'a presque rien fait parce que o tozomona oyo eza ba conséquence ya mauvaise gestion ya régime passé o batika jamais ko former biso ba police na ba militaire ya niveau pour la sécuriser population toyebi biso surtout que le régime passé na système na bango ya ba journalier na kati la police journalier na kati la police et c'est seulement l'avènement Félix Tshisekedi nda kata eloko wana un journalier à la police o azozwa mbongo te o ba futa eta na salaire te ça dit il faut mi futa ye moko alors il est capable il est prêt de tout faire pour mi futa ye moko mais les autres il y a sécurité notamment sur le phénomène Kuluna surtout que depuis l'avènement Félix Tshisekedi avant tout le monde il y a un changement pourquoi parce que Tshisekedi a outil parce que tout le monde dernièrement policier formation à Kasangulu policier anti-terror bien armé bien formé pour sécuriser la population pour permettre pour empêcher et que non
kuluna ba continuer ko semer désolation na kati ya population. Va continuer à botter la population, de côté la population. Ça dit pas sécuriser la population comme il se doit. Et tu sais bien que non, lobby et c'est parce que nous avons confiance à notre chef et au ministre de l'Intérieur, Peter Kaza, qui est en train de faire un travail excellent pour sécuriser la population, non seulement quinois, mais la population de la République démocratique du Congo Mobimba. Et parlant, il y a la République démocratique du Congo Mobimba, dans l'Est, il y a la République démocratique du Congo. Côté automonique, non, insécurité et bandi kokita. Pourquoi? Tout le monde a qui phénomène de Wazalendo au Bandegonion surtout, même la communauté internationale se pose des questions. Ba Wazalendo ba uti wapi. Ba Wazalendo ce sont des Congolais. Ba Congolais au ba moni que non injustice moko et perdurer plus longtemps. Ba moni que non ba tout moko bazo ou talibanda na mboka kaka voisin la République démocratique du Congo pour na koya ko boma population congolaise. Et ba Wazalendo wana eza ba onse ya ba groupes armés. N'est pas une décision. Cette fois-ci, nous devons prendre les armes pour sécuriser et barrer la route à l'agression de nos voisins. Défendre la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions se posent par rapport à l'armement de Bango Utakawapi. Et les gens qui disent que non, ils ont FARDC mutapé sa bango armement, c'est faux et archi faux. Je vais vous démontrer. Bawazalendo baza ba jeune oyo ya kwen ba yebimbo baza bana mboka ba yebimboka très bien. Contrairement na bato ba yekoya. Wazalendo yebi que non so na koti na tinelo na kobima place siboy. Bato ba yekoya ayebite ba otambulaka bongo kibudi ndetu benga ngo na Kinshasa awa. Et tant bazo ya bongo ba wazalendo bazo tendre bango ba piège ba embuscade. Il faut ba tomber na embuscade, wazalendo loko liboso zo profiter c'est quoi? C'est prendre l'armement ko zo minduki. O ba ko servir nango pour na ko vimbisa nombre na bango et de continuer à protéger la population congolaise. C'est ça, côté de Wazalendo de Mindouk. Mais bato belé, oh baza imité mamabe, oh que non, baza na posa que République démocratique du Congo. Et ça a toujours sous occupation, notamment agression, insécurité, bazo le bakino c'est les FARDC, azawana, azom continue à observer cesser les faits tel que décidé par pays membre ya EAC. Na loi processus ya Luanda, na Nairobi. FARDC bazawana bazo respecter cesser les faits mais ba wazalendo ba sa musana bango etant que ba congolais pona ko tia hors d'état de nuit bato ba uti Rwanda pona ko ya ko agresser République démocratique du Congo. Il faut que féliciter batwana et notamment na yoka ki balancer campagne na bango lipa pona kimia lipa pona kimia il faut senga ba congolais nyo surtout o bazo landanga to ko senga na bango ba contribuer ne loko wana ba contribuer parce que la République démocratique du Congo wana ba gocha ba contribuer ko epanani. Ils ont une organisation dans l'organisation comment déposer soit na banque soit na virement na mobile money pour nous permettre rangement un peu ça orange pour permettre que non wazalendo bazo biloko na bango lipa pour parce que boyebi que non bazana soutien te gouvernement soutenir bango parce que to soutenir bango te bazana na soutien moko te ça dit biso les populations faut soutenir bango pour que non va continuer de défendre la République démocratique du Congo, peut mettre hors d'état de nuit l'agression na biso qui est le Rwanda. Parce que tu as déjà habité en Nord Kivu, notamment à Goma, mais on a liboso ton batinda tour à liboso et pas ba FARDC FARDC komaka donc la population va moins que FARDC azo bunda avant que non ba chef d'état membre EAC va décider cesser les faits ba FARDC ba ndako bunda na est pour na ko repousser M23 aux armées rwandaises azo travailler sous les labels de M23 population va ndako tina mbongo ma biloko kolia na kisi na biloko belé pour soutenir ba FARDC biloko ba ndako koma ndenge depuis FARDC ça na positionné à cesser les faits ba jusqu'au biloko il faut te pesa pas ba wazalendo o bazo continuer o baza tenité na ba engagement ya gouvernement bango bazo sa musana bango étant que ba compatriotes congolais pour na ko défendre mboka et avantage c'est quoi avant toi na ko ce sont des groupes armés locaux qui tuaient la population depuis makambu ya résurgence ya babiloko ya phénomène M23 na armée rwandaise au monde qui non oyo ga soute kono les mai babomi batu oni babomi batu ezala li soute bango nyo surtout va se concentrer contre un ennemi commun qui est le Rwanda ba bouter derrière ba tirer derrière ba bimisser la République démocratique du Congo après biso na biso bana mboka toye bandeni tosola pour bato bazolo ba ki baza ba congolais comment yo sa congolais mozo ndimo bomande ko na congolais
Yo za congolais mais bon oui que non to kene na pré cantonnement bo kene kuna to ba ko identifier bino. To ba désarmer bino, to yo kabino. D'abord avant to yo kabino faut que d'abord on a pré cantonnement. Ba on va boy pré cantonnement. Bon on a pas ça dialogue. Un Congolais n'a jamais demandé dialogue. Azana Minduk n'a pas sengi dialogue. C'est faux. Ce ne sont pas des Congolais. Et bah Wazalen de Bonsa Moussa na bango, il faut que tu abattoirs hors d'état de nuire. Au Révaros à la police, c'est moi mon namboko. Effectivement. Na posteni. Oh Nzamba Bongi c'est ngalobi. Moyi bien bon, c'est ça. Non. Bitinyo zo kendele bona. Na politique za rakoyi. To projet nini yo kendele. Na politique za rakoyi bambo, na politique za biso neti biso ba o ba président ba parlement debout. Tous les bateaux, tous en contact direct dans la population. Le fait qu'il y a contact direct dans la population, tu as un la population. Au gouvernement, il y a un combattant, le président à la place, il y a un salema. Quand il peut être commandé à la police, il y a commis, à qui intervention, moi qui me zongi. C'est-à-dire que tu as un belé. C'est-à-dire la position de Zaganango, il faut permettre à Bisso, il y a Banamboka, il y a une assemblée nationale, il y a une assemblée provinciale pour le Bélabango. Vraiment, il y a ça tongo. Kino à Tongo, mais grandi. Oui, bien, bien. Très bien. Et là, balancez le les mamans robots. Oui. Bon, aussi, manes to discuter. Ok. De temps est-ce que les manes allent, tout ça les surprises. Singana kingo toujours. Kanga na wakading a o bakanga boye batna circulation batna se batika koleka po ba sa nzela o ta bana bakanga bana décembre bana bachaka mwa mabanga batimola na libulo bacha mwa mabanga nzela basala yango te etala biso a ndeto ya koluka mbongo moya to leka boye ezate tokomo suka na biso bana bacha mabanga a basa su nzela te tina ndenge libulo etondi mai nzela ezate to onyoka mato yenda ku propre ndeni oya okotaka salité tala mai mais bafuta biso ba jeton chaque jour to soma jeton so sombite bakangi yo mbongo ba foot ba to soma ba jeton ba ko bongisa biso nzelo te tanzela nde bebi ya to senga ba kontina biso mboka koza na mboka hôtel de vie yango ka pembeni ngobila yaka sukeli awa nzela ngo ba omona ngo ba ko bongisa te mais chaque jour to soma ba biloko so sombite bakangi yo chaque jour ngana ndao na komi na soki 1 million ya ba jeton o to soma ngo mais mbongo to pesa bango bakina ngo soki to yebite wa pasa bongisela biso nzela nde to lukaka mbongo to sa makambo na biso nzelo yo soki na bosani te deuxième année yango en tout cas aweza na centre ville penda et puis marché penda ya munene eza kaka mais nzelo yo penda ya Kasai moyen te hein moyen te na kasi so bakonzi bazomona te za chance ke bino bolakisa bakonzi bamona moyen ya mituka eleka te kutu trasco ebanda koleka kaka awa elekaka lisusu te nzela ebebi moyen eza te bakonzi basala nyonso babongisa awa chef de l'état alekaka awa mais bazomona te bamonaka mais babongisa biso tokozwa makoki ya kobongisa te oyo eza nze biso toza ya mituka te biso tokoleka na biso na mais mituka oyo ezobeba eza ya bango Pas peu mawa. Je crois que beaucoup de l'élément toi na ville province à Kinshasa qui label qui à l'époque il y a la vie hein bobi film wana il y a papa Wemba et tout est-ce que toza wapi na mitunaka ngamoko kisasa ya kala to kisasa ya lelo soki lelo bazongisanga na kisasa na pona kisasa nini ndeko Christian ndeko mopana omoni mboka nayo pe na série ya gouvernement na bino namoni ndeko webisa yo wana tuza na avenue na Kasai tuza na Kasai wana place wana entre Kasai et Rwakading si je m'abuse place wana ba travaux fa qu'ils a lancé parce que tuza kina gouverneur de la vie son excellence Jacqueline Gobila OP nazali to idaka pe na communication des fois parce que aza muto chef d'état peut si confiance pour na ko gérer ville province ya Kinshasa to yebi que non ba fa ezali mais akoyi ko sa Kinshasa za munene par rapport ya ndenge akutaki Kinshasa na ndenge Kinshasa za siko il y a peut-être une différence azo sa musala mais problème na bango est ça que la ville a un problème il y a rétrocession la ville a un problème et belé o ezo tala nieza parce que République démocratique du le gouvernement central a besoin de sa rétrocession du fait il y a des efforts de guerre où ils ont engagé contre l'agression rwandaise to yebi na ba province union surtout ils ont le même problème de rétrocession
au moins même un paiement, et ça du fait, il y a rétrocession. Et le gouvernement provincial, il y a vu la Kinshasa, a lancé qui déjà balancé des travaux pour nous travailler, a venu wana nyon surtout wana, il y a commerce wana. L'avenir c'est la c'est quelle avenir encore? Kassai. Avenir Kassai wana nyon surtout, il fallait qu'il basse ça déjà parce que le gouvernement provincial, il fallait qu'il déjà balancer des travaux wana. Mais jusqu'à présent, les autres traînés pour l'année. Ces autres traînés par rapport, il y a moi, quelques procédures administratives éthiques yasuka, il faut déjà misale banaebi que non d'ici début décembre il faut déjà banda misala wana pona kosala ntela wana ya Kasai. Non seulement parce que tu dis que Kasai est dans centre ville na Gombe. Tu montes moni bisonyo surtout au Gentini Ngobila asali pona bakinois. Le plus grand marché moderne ya munene ya Afrique centrale. Les marché central ya zano au Gentini Ngobila atongi pona ko satisfaire la population quinoise. Parce que toyebi biso nyosu avenir bokasa wana ndenge zaka ya kokangama parce que mitu kele ka lisusu te mais lelo soki que non marché wana ndezo c'est parce que bazo inaugurer en décembre soki marché sili bato nyoso tu baza na bokasa wana bakokota na kati ya marché bango nyoso bakokota na kati alors wana kotika la pole pour permettre na mituka elekande banda ko leka liboso. Alors pour permettre que ça et ça va balancer ça nous parce que tu es bokasé dans la place morote ou les liboulou quoi que ce soit tu es bien na bokasé dans bien mais pour permettre que non na marché central batongi na marché monono batongi bato bazana ba maman bazoteka na ba papa bazoteka ba kota na kati ya marché ba ki koteka na marché ndila wana etika la circulation pour na mamituka c'est ça au Gentini Ngobila azo sala parce que tu es bibiso nyotu akuta ki ville ndengeni na ndenge ville ça sikoyo quand même il y a une différence. Gentini Ngobila quand même, il est en train de travailler pour la population quinoise. C'est faux et archi faux. N'a pour nani. Ndeko, ba fulo to mona batebe bazolo bakino ba fuleze belé. Ndeko nangai, biso nyotu ba biso pe baki, biso pe population. Tous en a part ya responsabilité. Pourquoi? Parce que to yebi biso nyo surtout. Mutazo longola na matalo na matiti na ndaku na ye. Akena ngona kanivo abwaki. Ba bwaki belé et boucher mai boule beti, mai moelle kezate. Ma esali inondation batu bakufi. Alors responsabilité na bopé son kana gouverneur. Est-ce qu'il faut gouverneur à quitter na avenir acquérir ba avenir ba terrasser ya ba avenir? Je suis pas sûr. Il faut que biso pe population tout soit par na biso ya responsabilité. Ya ko yeba ngeni que matiste ngé komi belé. Na c'est la ta bateau ba le kaka na ba pousse wana pesi bon bango ba yebi place de ba kenda ko bwa kango. Mettons yo moko zu yango okena ngo inde na kanivo kwa ubwaki. Mutumsu ayabwaki batumsu baye babwaki ekangi nzela moyema elekezate mbule beti esali inondation parce que nzela za bouché il fait inondation. Est-ce qu'il faut gouverneur de la ville akita banda ko yaka kozwa ka salité na banda ko batu pona azwa kango akekotia non il faut biso pe population to na part na biso responsabilité to ça musa na biso comme il se doit kozwa biloko salité nanga na tiango place mo na zela ta bato baleka na ba pousse na pesi bon po ba bwa kango na place mo ya bien ba bwa kango na ba canivoté. C'est ça aussi notre part de responsabilité. Parce que tu as dit que non, Kobonga ville ya Kinshasa, responsabilités à partager. Comme gouvernant, n'a pas gouverneur. Responsabilités à partager. Bango, bao baso kamba biso, ba na part na bango responsabilité. Biso pe bao ba kambi, tout ça na part na biso ya responsabilité. Ce qui te tamboli na vision moko ya bongo, tout le monde na ville oyo et vous à Berlin d'Afrique. Comme l'a dit son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Allemagne d'Afrique. Yala mutumo alinga aloba tomona moi le basuka parce que to comme dana suka bon le balanga suka ozala ko senga na ba imboka tomoni déjà auto sali le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sali pendant les 4 dernières années ou toi na 5e année tomoni a suscité espoir alors biso tant que population to juger par rapport à l'action naïe alors pour le jugement est bien ils ont tout PCE deuxième mandat pour achever visionnaire ya kitoko la République démocratique du Congo et na lobby la paix bande konabiso il y a union sacrée nous devons se serrer les coudes pour na soutenir mokonzi mboka totika baje ya barobeta na baku ya CNC ce n'est pas bien et je déplore aussi je profite aussi de l'occasion de déplorer comportement ya bandeko ya parti ya excellence Jean-Lucien Boussa ministre du commerce extérieur oyo que non parce que tu as dit que l'OCC, l'Office congolais de contrôle, ils ont la carte de commerce extérieur. Et que, comme ils ont utilisé position à Bango, comme ministère de tutelle, il y a OCC, pour écarter, pour falsifier, PV,
y a un conseil d'administration pour la bateau bâti pour bâtir bateau na bango ya parti et là que ça ma bon ça ma sikoto lo bon na Congo central na OCC Congo central o ba ngba longola muto IDPS pour na kino bâtir muto ya parti ya Jean-Lucien Boussa et le quoi bon na union sacrée to que jamais ko accepter ngo parce que les a ko bebisa harmonie tous en kati union sacrée et bateau bazana babilo ko bazo salango na saisir occasion pour na ko bebisa bango batika le quoi parce que ko bebisa harmonie o na amour to na kati union sacrée parce que to yebi ba ennemi basé belé o bazo combattre la République démocratique du Congo il faut travailler en harmonie pour na kino to pesa mokonza mboka deuxième mandat ne peut tous a reconduit na ba poste ya biso de population a rememela biso na bosani sous ndeko na ko pesa aussi merci na le directeur général il y a OCC le docteur Etienne Chimanga Mutombo o Asel Moussa Kitoko conformément à la vision à Mokonza Mboka tout moni lelo OCC et redorer image nango parce que le chef de l'État fait ça qui est mission à contrôler quantité qualité na conformité il y a ba produits et services dans la République démocratique du Congo tout moni misale belazo ça notamment na poste au bâtiment mné na sali na Kansinzi na est kuna pour na kino ba travailler à OCC ba sala ba travailler na ba condition moka kitoko mokonza mboka pesi émission na depuis ki azawana tout monde kino biloko qualité kitoko zokota na République démocratique du Congo pe biloko za qualité ya mabe bazo déclasser bazo tchangu padi pe bazo tumbango notamment ba produit moko utaki ko uta na Congo Brazzaville il y a qualité mabe aussi ça talango za qualité mabe ba tsakango de côté ba tumbaki yango pe ba à permettre que no ba congolais ba lia biloko qualité mabe. C'est pourquoi tu saisis vraiment l'occasion pour nous un coup de chapeau. Félicitations à directeur général à OCC, le docteur Etienne Chimanga Mutombo. Moussa conformément à la vision de Mokonza Mboka. Moi, mbote na batumi balemi sato bazolanda. Na kopesa mbote d'abord na madame Nangai. Pesa mbote Espérance Ngwayo Chamavu na madame Nangai. Kota zali na pesi mbote makasi na pesi mbote na baboti Nangai Esther Ekila Kalem, Esther Ekila na papa Jean Kalemba. Na pesi mbote na ba combattant na nganyo surtout ya parlement debout. Rai Matete Kisensu, tous a toujours derrière Mokonza Mboka, tous a toujours derrière le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumbai, tous a toujours derrière Baction surtout le ministre le directeur général surtout Obosa Moussa, conformément à la vision de Mokonza Mboka. Tous a ko Christian Kalemba na version le peuple s'exprime na kata plateau na yemoko assez les descendants prophète Kimbangu na ebisa kabino ke zala na souffler ceux qui soufflent zate etalio Bolandi, ma image de témoin à garder na Benjamin. Donc, prochainement, tu vas zonge là. L'obiso que simbité, barchive zali. Tous à la Guinaye, je crois que Mboule beta rappelé Katana. Mboule appelé Katani Yangoyo. Émission Nabino, les peuples s'expriment. Version Platona et Moko, assez Yangoyo. La pesimbote mingi na mon boss, Billy Malou, à force tranquille. Mon vieux, le loté, oh mo ki les ozelayo, toliwe zozelayo. Bola moyo salaka, il faut ganga. Nzambe na biso amonayo. Apesa yo mikolo ebele na sena moyi. Sans yo, mais le loto monanité neke ngaike. Le long de ko Christian pa monanité, balinga ba monanité. Mbote mingi na tour de contrôle FK bisikoza hein yo ebi omoni joueur angoti makambo angonde angoyo ase kelelo bozi idologite ya boy bazala ba wapika na FMTV Fondation Malua yemoko na pesi mbote mingi na mon vieux oyanga hein Flavik Mapakasa Nikolo malamu na kati na mboko uti Londres na pesi mbote mingi na maître Tani Diaka, hein? Yobisu koza le grand bako en tout cas musala malamu. Maître Tani Diaka, moninga ya vie moko bosongolo pakala tokotanga kombote. Na pesimbote mingi na Tibi Chabu, Michel, hein? L'homme fidèle, tango lakaka okokisaka yango. RM boutique, na pesombote habillement to bike to ozela bavarez ya ase ya ba couleur mususu ezala pe kitoko. Commanda Boni. Hein, o atamola Tibi Chabu, garde du corps quoi. Yo ebika bisikoza, maître Trinita, wazo sa la fierté ya Congo. Wazo bunda makofi. Bisikoza na peso mbote mingi, bongo ya ngaya ya. Hein, docteur Olivier Wala. Na peso mbote mingi, gâchette mon frère propre, mokonza bakomi nyos. Yo ebika émission silite. Samedi, to monani.
nayoki yo mingi Janina Janina Baba,